Question na ezo yaka côté ngana kwea. Ya on a loba ke non. Eloko nini oyo bango ba sala te pendant 18 ans. Nso toyeba ki alobaka te, nso ka lobaka. Lelo ko moloba. Nga naza te ke opona wana pona ya ofinga batu te nga na ofinga ti. C'est ça. Ye Congo epesi tout Kabila. Congo epesi nyonso. C'est nous la population qui sommes, nous sommes des insensés. Batu ba supporter maram na loba. Ce qui biso population to ba ele maté. Il faut que télémé la bateau. Trop c'est trop. Alpha Blondy, l'artiste et musicien Alpha Blondy qui parle et qui dénonce les méfaits qui se passent dans son pays. Donc nous les artistes congolais, nous sommes censés les dénoncer parce que surtout au tiga mboka na bongo, mboka ba comme ça on l'aura fermé. Comment mutu moko ba no so ba bangai? Comment mutu moko ba no so ba bangai? Solo la vérité. Yemoko papa to tanga kombo a na landa ki alobi ke Nicolas. Voilà, Kazadi. Ce gars mon solalité koti. Et là le bosso to saka to kabola rango. Solo la vérité. Ça la pena 18 ans de pouvoir. Au vandi na yo ti o yisu so nino olingo zonga po seloni. Solo la vérité. On dans le sala. C'est ba pasteur nyonso l'église de réveil ba koti na kati ya ben. Na tu koloba na awa politique et inoptiser la population, les églises de réveil peuvent inoptiser la population congolaise. Mboka ko bonga na ensemble la te mutako soti. Solo la vérité. Et là on dit ba luka spécial ba osala ko lekawana. Batiki mboka, salité batika mboka, salité batika mboka banzeleza te. Batika mboka misale zalaka te bango moka bazwi bambongo bango moka batongi bandaku. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Bonjour bandeko bana mboka lelo tozana sengo émission na biso tosunga Congo ya ko solola makambo mboka tozana sengo mingi ya ko yamba mwana mboka lobeso o toyebaki ye musicien munene na Congo lelo tozana sengo mingi ya ko yamba ye. Bonjour ndeko lobeso. Ouais, bonjour ndeko Hussein Dala. Ndeko lobeso boni biso toyebaki yo animateur munene na Congo obinisi batu mais ndenge nini likanisi nini ezuyo ya kokota politique. Ouais, mais na pesi no ba yike balanda biso na banda kuna bitando ya minene pe ya mike na pesi bango na mokili mobimba na pesi bango bamboti pro ne ba balanda biso papa na ngai si vous ne nous occupez pas de la politique, sachez bien que la politique doit s'occuper de vous. Nyonso mona esala na mabe na mboka na biso eza politique mutako sabinoti. On a ba politiciens ba radicaux te. Nous n'avons pas de politiciens radicaux. Nous avons des politiciens au bazali wana uniquement azotala ke non nazwa fonction pour nasoma banda ko ebele, nazwa fonction pour na basi ebele, nazwa fonction pour bana nga bazana ba mituka ba voiture de luxe, nazwa fonction pour nasoma banda na ba Afrique du Sud, nasoma banda ko par-ci par-là ba ferme ma bebele, mais ils n'ont pas la vision de construire ces pays-là. Ils n'ont pas la vision ya kolongola peuple na vie azana nga comme ça peuple ta na vie mobwe. Que personne vous trompe. Aucun politicien congolais n'a cette idée et ces soucis-là envers la population congolaise. Vous voyez? So moninga na zo lobela, je ne suis pas le seul ya lobelango. So bokela bamboka libanda pour ne pas citer tous les pays. Je vais vite voir il y a une grande légende africaine. Na Sénégal to mona ndeko Yusundu. Yusundu na tozana ndeko Alpha Blondy. Alpha Blondy, l'artiste et musicien Alpha Blondy qui parle et qui dénonce les méfaits qui se passent dans son pays. Donc nous les artistes congolais, nous sommes censés les dénoncer parce que surtout otika mboka na bongo, mboka ba comme ça on l'aura fermé. Comment mutu moko ba no so ba bangai? Comment mutu moko ba no so ba bangai? Ndeko beso, omoni toyebaki yo obinisi biso ba congolais. Obinisi biso ba congolais makasi. Boni ndenge yo ozu inspiration wana po musicien toyebi musicien aza mutu oyo azolanda na ye makamu na ye mususu omoni te ke miziki na yo pe
eke nango na ndenge mususu. Musique na ngeke na ndenge mususu te ya minga na po ya makambo mboka ti. Ko musique yango pe betama bien pe bato bazwa mbongo bien il faut tolobela makambo mboka ngo. Tokovandaka te tolobelaka musique ndeko na ngai. Il faut tolobela mboka eza ya biso ti. Ba musicien baza ebele ba musicien baza muke ba non musicien baza ebele. 600 et quelques millions d'habitants ya Congo. Dans limite toi na 100 000, c'est 100 000 artistes, c'est 200 000 artistes. Ba musicien baza na fonctionnement, je ne crois pas. Sikoyo biso toza muke mais toza ba leader d'opinion. Il faut to conscientiser population wana, to faire éveiller population. To faire éveiller bango. Politique ya mboka ba politicien ya mboka wana na ba église ya mboka wana et endormir population. Donc on fait un total bango ndenge wana. Le pays ne leur appartient pas. Le pays appartient à tout Congolais, à toute Congolaise qui est censé de rester au Congo, qui est censé d'être dans la paix. Mais ce sont des magouilles. Ce sont des manigances. Mboka ko vivre, to vivre na mboka ndenge wana te. To vivre na mboka ndenge wana te. Eloko nini esila raté. To mona ngo ana ba mboka ba poto awa. Moutasalaki, Macron, il y a des gens qui ont travaillé avant Macron qui soient là. Sarkozy. Eh bien oui. François Hollande. Et kasi bakenda, ba vaina bango. Mais pour ni te na Congo ko za ndengwana. Pour ni te na Congo ko za la bongo. Au sala pena 18 ans na pouvoir. Au vandi na yo ti o bisu so nini olingo zonga po seloni. Olingo zonga po sala eloko nini. Eloko nini ya osala. Donc mboka nzambe na ngai. Écoutez, c'est nous la population nous sommes des insensés. Batuba supporter makambo na oloba. Ce qui biso population to ba ele maté. Il faut que télémena bateau. Trop c'est trop. Le 25 avril 1792 le 25 avril, recherche, raison. Le 25 avril 1792, France a fabriqué machine moko moderne, guillotine. Ils allaient qui spécifiquement pour décapiter Batumitu. Pour kata Batumitu, parce que la France, il faut le dire, à l'époque, ils avaient un système à roi. C'était des rois qui dirigeaient la France. Mais souffrant français à l'époque là, on les appelait les Gaulois et les Gauloises. Nyoko la population. Si mona que souffrance c'est le cas qui muta batu telema basangana bandi ko traquer roi wana. Ti ba ko sala machine wana le 25 avril 1792 basala guillotine pezalaka adopté dans le parlement français. Ils ont uniquement pour décapiter Batumitu. Mboka wane faut no boma batu. Faut pas no kata Batumitu. Ndena yoka kalababi na biso que non parce que les hommes s'en vont, les écritures restent ou l'histoire reste toujours la même. Yoka sango babi na place à stade des martyrs. Mobuta boma batu sika wana batu bandako déranger. Babamba banani. Eza normalité eza manquement de respect na niveau moko. Donc, inadmissible. Les gens qui ont travaillé 18 ans dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas cumulé dans ces pays? Et là, on dit que spécial batiki mboka salité batika mboka salité batika mboka banzeleza te batika mboka misale ezalaka te bango mboka bazwi bambongo bango mboka batongi bandaku bango mboka bana bango ba vivaka na vie moko mieux. Bango moka bambwana bango baliaka koleka population congolaise, mais ce sont des mêmes personnes qui ont menacé sous moutana pouvoir lelo babomaye to balongola ye bazonga na pouvoir. Écoutez, ndekolo beso na kati malobate s'il te plaît ozo zonga na nini na pardon. Yangwana tomoni sortie médiatique ya mona mboka Joseph Kabila Kabange. Sortie médiatique na ye ndenge akena ngonde ngwana makanisi na yo. Kasi question na rezo yaka côté ngana ngana kwea. Yona aloba ke non eloko nini oyo bango ba sala te pendant 18 ans. Nso to yeba ki alobaka te, nso ka lobaka. Lelo ko mo loba. Ngana za te ke opona yana pona ya ofinga batu te ngana ko finga ti.
C'est ça. Ye Congo epesi tout Kabila. Congo epesa nyonso. Congo epesa nyonso. Ye monenga na mbongo koleka Congo. Vous trouvez ça normal? Un individu qui a la fortune plus qu'un État. Donc ye mo azali ngana na république mobimba ndenga za bongo. Eloko nini oyo bango balinga basala. Donc eloko na koki koloba ndeko tulinga question qui pour na sortie médiatique na ye. Eza nango ba plaisanterie. Bato bana pouvoir bati ko sala ki barbarie. Bati ka barbare. Bazala mibali ba manifester. Bemba Jean-Pierre Gombo azaki pe mutu loko bango ba livra Gombo ba livra Bemba ba kangisa Bemba na CPI. Mutu azo déranger ba Congo. Kabila a dérangé ba Congolais ko sa blague ta. Aza élément déranger ba Congolais na so vérité. Non, c'est un élément dangereux. Azo déranger ba Congolais loko sala wana a déranger ba politicien parce que ba politicien na ba vivre mieux mais lui dérange le peuple la population congolaise. A déranger la population, ils ont bien bêtises. Ils ont bêtises moko bien préparées. Oh. Yo no baki au sali au tiki pacification, au tiki pouvoir, c'est la démocratie. Au sali passation de pouvoir. Et là on y est poussé soit son pouvoir. Ndeko na ngai, useni yebisa ngelo ils ont poussé son pouvoir. Ça passe mingi ndeko lobeso. Po ngai pa na kanga phrase mo lobaka. À bientôt. Ça dit beaucoup. Phrase wana lobaka tangu tolinto ke na maponami ya 2018. Alobaka à bientôt. Awolo bana à bientôt. Congo a été. Congo a été mon frère. Congo ne lui appartient pas. Congo est un patrimoine privé à Moutouté. Congo est allié à ba Congo, est bien privé à Moutouté. Congo est un patrimoine à ba Congolais. Comment? Bakotika mutako ba nusaka na batu boyete. Alors ça kana batu ya on a bi bato bana pouvoir wana batu ko sala biso théâtre. Batu ko sala plaisanterie, ils doivent se manifester comme des hommes, comme des autorités. Et ça c'est une aventure, c'est inadmissible. So okay, so lingo ka somo ya mboka oyo kende na este. Omona otangisa ma ya misu etanga yo baki non. Oza ko sakana batu. Donc bazwa mboka na batu na basala 18 ba komisa mboka lokola ferme. Donc ba congolais ba ozanga esika kolala mais ye azwa place ala lisaka na ba nyoka na bangando. Non, il est méchant. Il est trop méchant ce monsieur. Il est méchant. Si seulement si les messieurs congolais venez à congolais à quoi ça va bêtise au sabiso bouti. Ouais avanti. Il y en a ceux que non. Si vous ne vous occupez pas de la politique, sachez bien que la politique doit s'occuper de vous. Il faut bisoto conscientiser la population congolaise. Et ça, c'est que le cas dans Makambo, on a tiki musique, Alpha Blondy dénonce des méfaits qui se passent dans son pays. Il est toujours artiste et musicien. Hein? Youssou N'Dour, il était candidat président au Sénégal. Il est artiste et musicien. C'est pas dire que non, ceux qui ont dénoncé, qui ont la tiki musique, non. Naza leader d'opinion, il faut faire éveiller la population en Bokawana. Non, ezali esengo. Pona biso na misoto sunga Congo to sepeli. Eza esengo mingi komona musicien ako telema pona mboka na e oto bengi patrie. Pona biso na mission na biso to sunga Congo to lobi to sunga mboka. Slogan na biso ezalaka to sunga Congo. To sunga Congo. Ozomona. Donc tant que tozoloba patrie, ozo défendre patrie na yo, être patriote, c'est une bonne chose. Eza sengo komona yo et tant qu'animateur munene, muto abini sarabatu, yako s'intégrer pour na mboka, eza fierté. Eza esengo makasi to mona ngipenda ndenge mona mboka musicien munene alekaka yembaka pona Congo base belé mais yako mona yo yako telema bo en tout cas longonia. Ya on a lobi boya, faut saler juste une petite rétrospective. Juste une petite rétrospective que je viens de le dire. Mouzé Laurent Désiré Kabila, pour moi, que force à musicien a requis ko baby s'appelle ko bongisa,
musicien koki koloba pe bat bayoki ye. Oyebi action ya liboso musée Laurent Désiré Kabila salaki. Quand il était venu au pouvoir, à Sangissa, tous les artistes et musiciens, tout autour d'une table, avant d'ana bango, il y a bango, mina na bango, à voyager na bango, à ebisi bango, bino boro sungamboka. Si. Boyembaka bo transmettre message, boyembaka mokile yo kaka bino. Bino boro sungamboka. Papa na ngai, Hussein, omoni mboka wana. Mboka wana soto fa to tala ngoboye, bozila tozala kobokanga makambo na oloba na bino, ba obotola mboka wana. Mboka na ba obotola ngo. Kanga makambo na oloba, ba bakanga makambo na oloba ngo. Ndekolo beso. Ba kobotola mboka wana un jour ba kobotola ngo. Vous allez comprendre? Ba kobotola mboka, ba kobotola c'est là, ba kobotola mboka wana un jour parce que un état ne se gouverne pas de cette manière. Comme le président dit monarchie, Kabila a travaillé pendant 18 ans, si c'est 20 ans. Aujourd'hui, il fait des sorties médiatiques qui non, le pays est en état chaotique. Il y a des gens qui ont état. Il y a des gens qui ont état nini. Je vais vous rappeler cet exemple. En plus, les Congolais sont hypocrites là. Excusez-moi de le dire. Il y a certaines Congolais et certaines Congolaises qui sont des hypocrites. Donc, telemi ba ko pesa, rapport li ba pesa. Biloko nyo somoni comme ma belle na pouvoir à Tshisekedi. Yem tasala ba manigance wana po Tshisekedi ba pesa cadeau empoisonné. Ezala wa mbisa na kati ya munyama. Azolinga bima mais aza toujours de plus en plus azolinga bima, de plus en plus munyama ezo kangae. Biloko nyo sozo mona basi basala ngo ba bongisa yango déjà. C'était préparé. Oh, papa. Tout a été préparé, tout a été organisé. Pour l'intérêt privé, je te dis franchement la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Batona ba komisa mboka loko la ferme na bango. Que non le lo telemi bo ka bomi tabalier. Na ferme donc mboka comment le ferme na ye. Na katcho malobate boni na dossier Koutino ndenge to monaka mona mboka archibishop Koutino Fernando nenga salaka mbela na ye o lelo biso pe tozali ko sala omonaka ndenge nini lelo mona mboka archibishop Koutino Fernando ndenge akoma. Mais je dis au sommaire que non, il y a la politique qui a hypnotisé la population congolaise et les églises du réveil. Et aussi ils font partir. Ils ont hypnotisé la population congolaise, ils ont fait endormir la population. Parce que quand le pasteur Koutino Fernando, alors que non, sauvons le Congo. C'est-à-dire que le pasteur il soutenir Koutino. Mais tant que nous avons un résultat bien. Mais les mêmes pasteurs, on a somba dans la présidence, na pouvoir à 18 ans. Pour livrer archibishop Koutino Fernando. Eh ben oui. Ils ont mijoté des complots pour sacrifier leurs frères. Pendant le Kosovo, bazana bagisasa wana. Bana bagisasa. Est-ce que mboka mobimbezo banga mutu moko ngana baka eloko moko bato IDPS bati ko sala ba barbare na ba barbarie ba se manifester le roi batu bazala parce que ce sont eux qui ont le pouvoir ba se manifester bakanga bemba akena na lae bemba za mutu c'est que na bato ko kangisa na mboka ba kelebe ba lae ba kangisa bango trop c'est trop ils ont des bêtises. Vous trouvez dans un pays quelqu'un qui était le président de la CENI et la même personne qui s'est transformée directement en chef des rebelles. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est de manquer du respect à la population congolaise. On manquer biso ba respect. Ils ont manqué ba respect, c'est une vérité. Biso il faut conscientiser la population wana. Ils ont fait hypnotiser la population, population tout les Congolais comme on a boula comme un politicien. Donc na batba na sala bilanga ba lemba ko sala bilanga na batba na ko solombisi ba lemba ko solombisi quoi ni bon. Mais kasi bango ba la kisi batu la manière la plus simple, les moyens les plus simples pour avoir des millions, il faut que tu fasses la politique. C'est pas moindre de faire la politique. Est-ce que ba kono biloko yo so mo na minene ba di photo mo na biloko ba politiciens. Ils ne sont pas des politiciens, mais pour ni na Congo ba no so ba politiciens. Wana eloko osalana ezaki mutema bi batu ya IDPS na mona bango nde baloba na mona pasteur Gilis ndenga ndako ndenga lobaka na sepela ndenga solola bazebele basola balobaka bien
batika kosola sola to ba manifester nde. Ba manifester. Papa nanga ba manifester. Vous trouvez ça na mboka oto na 5 et quelques kilomètres na ville à Kinshasa et un groupe ba rebelle baza na mboka. Vous trouvez ça normal? Même pas 600 kilomètres. 5 et quelques donc ba bakyo tozo ya Kinshasa mais ba rebelle ba na Kinshasa. Yo kansi kwa mutu, kwango. Bisika baza wana. Ba mobondo. Pendant 5 et quelques kilomètres de la ville à Kinshasa. Comment peut-on foutre sa taxe? Est-ce qu'il y a un normal? Gouvernement Zali. Mungu iko nini Mungu. Eza salité. C'est une saleté. Oh ngalobaka. J'ai mes convictions que je ne peux partager avec personne. Celui qui veut partager avec moi, il partage. Celui qui ne veut pas, je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Potozwa changement mboka wana, frère. Ba Congolais ba olandanga partout. Biso ba Congolais to sa eloko zaka. Debout Congolais, Téléma Congolais, unis dans l'effort. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Oza bêtise à numéro 0, ba ko saka na batu boyete. Ba pimela batu misala. Ba population comme distrait. Batu bazo kola ba chez les familles batu ba teloko nini ya ko sala. Population ya Kinshasa ezaka ka tindela ngai pesa ngai salela nga. La majorité, les gens vivent dans des transferts. Les gens vivent dans envoyez-moi. Ça c'est mon identité. Que musala na repesa batu misala boye. Batu bana makasa sa musala bana misala ti. Na bisika batu bana sala bila. Yebisanga siko ba bisika ba mobondo bazwa. Est-ce que batu bana sala bilanga basaka su bilanga sikana? Non, basala raté mon mboka. Bisika ba bango bazwa. Batu bana ko batu bana ba ferme. Ils ont perdu ba faire toutes leurs fermes. Ba perdre ngo. Est-ce que toko vivre na mboka penda boy vraiment? Batu ba mata ba avion pe ba OCP là. Batu baza kimia. Moi je ne suis pas de l'IDPS moi. Je ne suis pas de l'IDPS. Et je ne suis pas contre Tshisekedi. Je suis contre ces gens-là qui travaillent avec eux. Parce qu'ils nous ont dit que les gens de 18 ans ont détruit le pays. Ils ont fait des détournements énormes. Or, eux-mêmes sont là, ils font des détournements. Des derniers publics. Bamiyibi bazane belé. Nakatio malobate, au moni koto détournement, ozana ya raison. Pour tout le monde qui awa, et comment il logo momesano, et comment il logo challenge, n'egi to lobaka. Et comment il momesano, tout le monde mbongo ebime belé. Kanyako ebime belé, surtout kanyako ebima pona forage. Kanyako ebima pona forage, kanyaka o ebima pona lampadaire. To monango ndeko papa sangwa lobango. Mais résultat nango to mona ekendai kaka. Pasi ndeko Nicolas Kazadi, ancien ministre de finance, ozali émission to sunga Congo, to sunga mboka. To finga rabatute. Ce qui tozo tanga kombo na yo plusieurs fois, eza pona esaleli na yo ezalaki ya mabe. Ozwaki be mosolo ya l'État po etilizango na nzela ya mabe. Kanyaka nyonso wana yo liendambu. Amadi Diaby liendambu. O kuna ba liendambu. Justice na biso comme bazuzi bakoma corrompi. Tout le monde a qui place esengelaki ba levaki pe humilité na yote. Mais kaka yo moko Nicolas Kazadi ozali obe na respecté na mokonza mboka. Soki osololi na mokonza mboka yo noko ya netandoike le chef m'a dit le chef n'a pas d'amis papa Nicolas Kazadi. Zala na respect na bokonzi. Chef azala moninga mutute. Ndeko lobeso. Beba bosoto aboyo monyongo ndengeni. Amonango ndengeni mboka za ya kukufa nazolo bango bien la clé c'est la manière la plus simple et la plus bonne que nous puissions retourner à la colonisation. Bah apprendre comment administrer un État. Comment on dirige, comment gouverner un État. Nous avons que des dirigeants qui sont des voleurs, des détourneurs, des derniers publics. Bato bazoyi baka plus bato. Mais non, franchement, eza Sony
eza pasi, eza pe mawa, République démocratique du Congo, et yebani na mukili mobimba, les dirigeants de ces pays, ils font qu'il y ait des détournements. Donc, mboka ba silisi mboka valeur, donc mboka wana mona ngobongo, na ndimite pays moko na monde ko la coopération moko boyo ke to pesa bino aide financière moko boyo. Non, parce que ba yebi que non, boza na jouissance moko donc énorme, voilà la jouissance moko donc notoire, je peux dire de cette manière. Vous comprenez? Nga naza contre mutute, naza contre misala na bango. C'est ça. Naza pe pour mutute, nga naza pour la République démocratique du Congo. Patrie. Je suis un patriote. Parce que biso to bunda na ba vie na biso na ndenge na biso. To bunda na ba vie na biso na ndenge na biso. Vous comprenez? Na ko ba te ko naza contre songolo paka na non. Ye moko papoto tanga kombo a na landa ki alobi ke Nicolas. Voilà, Kazadi. Ce ka musola lete koti eloko liboso to saka to kabola kango. Ça soni. Et ça soni un homme d'État. Homme d'État. Papa na ngai Ndekolo beso batu mususu ba mérité te ko pesa bango valeur, be ko pesa bango pouvoir andengwana. O azala ministre. Bazo mérité te. Non, mais ngai atako no lobi ke ombonga ba forage ba nini ya détourner, mais le fait que aye ko sala toubela nga na sepeli na ye. Te papa. Te wana sala ngash ke moi, ngam na oloba. Ils ont la conviction na yo. Nga lobi que le fait aye ko sala toubela. To comprendre phrase na lobi. Aye ko loba ndenge to sala ka wana eza jouissance na jouissance, ceux qui m'ont solo ya l'état et koti ils ont pesa autant. Yo yazo autant, yazo autant. Est-ce que ndekolo beso pardon. Tanga zalagi na bokonzi. Alobelaki yango atubelaka yo tubela na yo kaka tango ba botolo beefsteak. Mais eza bongo kasi ezalaka nango ka ndenge wana ti. Azali kolia aoloba ndenge. To bakate beefsteak ono lobi bakate kolia. Yango eko dénoncer ti. Mais avant ya dénoncer nga bande d'ailleurs koloba makambo bandakala. Kato na koma na loba makambo ke non, nga makambo na moi na este. Mboka po ebonga. Il faut te conscientiser population. Conscientiser population te pour bengana Tshisekedi na pouvoir parce que Tshisekedi a koleka okenae. Mutu musu ako s'éterniser na pouvoir te. Kototika na mboka kana modèle o mboka toni ba rebelle partout. Na ebisio na 100 et quelques kilomètres. Ya ville à Kinshasa, ils ont un groupe armé ba bengi Mobondo. Ce sont des Rwandais. Mais chef na bango na Kinshasa ana Congo na wa salama kamno sona zaliwana. Mukolo ba groupes armés na ba yebiye. Bango mo pe bata ba yebiye. Nga na koyeba mingi koleka Bemba te. Na koyeba mingi koleka Chilombo te. Ba yebi makambo wana, ba yebi yango. Mais c'est que ça nous étonne comment bino nyonso bozo banga mutu moko. C'est que il est le plus puissant, il est le plus puissant. Le quoi aza puissant. Biso siko au peuple pour te sauver mboka na biso. Écoutez, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, mobilisons-nous, sinon un jour nous deviendrons les faibles devant ces petits messieurs Touchi. C'est pas ma parole, hein? C'est la parole de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mobilisons-nous, prenez des flèches, des armes blanches, des armes à feu, les enfants, les mamans, les papas, pour protéger ces pays, protéger l'intégrité nationale. Sinon, un jour, nous deviendrons le faible devant ce petit monsieur Touchi. Un pays qui a 13 millions d'habitants, et comme à un niveau, il y a quoi entraver un pays qui a 130, 120 quelques millions d'habitants. C'est l'idiotisme qui est entre nous, les Congolais. Laisse-moi le dire, même moi, je fais partir. J'en fais partir. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a comme ça la révolution. Mon frère, j'étais à Est Africa, précisément en Ouganda. J'avais vu les gilets jaunes ici. J'avais vu les gilets jaunes. Ici en France, on n'avait pas tué les gens. On n'avait pas décapité les gens. Il n'avait même pas un groupe de rebelles à Nantes ou à Lyon, à Amiens. Non.
c'était juste les hausses des prix des produits de première nécessité. Les gens se sont révoltés, ils sont sortis dans la rue. Et ça est loko biso ba congolais tout ça là. So nazo ba que non, les églises de réveil et aussi ils ont hypnotisé la population parce que l'église de réveil on a papa nangai vanda kota na téléphone na yo okomona ke l'église de comment ngolo ba comment okende ko sa ba maboke. Taba matia ba comment otia na l'église. Ba comment otia matia ba sexe ba to ganga. Au moins, maman, mon bois, simbi, mikodo, tia bateau, sur le monde a bien un bal nayo, il faut ça la boyer, il faut vendre la il faut mater la Est-ce que vous, ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays? Ça c'est quel pays, mon frère? Écoutez, regardez ici à la Chine. Ils ont cassé les églises. Hein? Le président chinois dit, fini avec les églises chez nous. Dans la histoire, sauf que Tam Souna taquiné. La République d'Isaïe à l'époque avait reçu la télévision nationale avant la Chine. Mais aujourd'hui, biso, to comment on ne ma bilo qu'on a Chine pour te terre la Kisasa. Dans de 1960, dans des années comme ça, 1960, l'économie d'Isaïe était pareille celle de Canada. Mais le loyo, Canada a tiki biso à un niveau ni. Donc la manière, pardon, la manière la plus simple, bande konangai ba congolais boza partout dans le monde. Ko balata ko to na kata ba poto awa. To tambola kana loyengete. Ke to bandi awa, to ko suka na nation. Tosi ba drapeau. Todo ça là eloko te. Eza eloko te eza kana on fait mon côté. Je vous dis tout simplement la vérité. Nous devons changer les manières et des façons, des stratégies de révolter. Parce que na batu ba marchaka wana, batu ba tangi ba classe ya minene na kolega biso bana na kati. To koma mikanda, to ça la formule o ngana efsa batu. Population congolaise to koma mikanda batamaele bazali o babi ko koma pena mukanda to koma mikanda bagene ko déposer mikanda na ba parlement ba mboka oyo to lingi to zonga na colonisation. Comme ça on va apprendre les gens la manière avec laquelle on administre un état, la façon dont on gouverne un état, parce que tout ce qu'ils font là, vous trouvez ça normal, c'est que vous venez de le dire. Un ancien ministre des Finances qui avait tenu la finance de la République comme le Congo, qui dit aujourd'hui que non, jouissance na jouissance. Le même substantif. Oyo, Jean-Marc Kabunda avait dit, jouisseur. Frère, population congolaise, dans wana Kisasa, soki toko kufa to ndima to kufa pona lobby, ezala bien. Ba politicien oyo bazo sakana bato. En plus, si justice congolaise n'est pas une justice juste, c'est une justice injuste, c'est une justice où ezali instrumentalisé na ba mbongo na ba enveloppe ba minene. Comment nangi na loba pe boye, mona mboka lobeso. Tout le monde a que appareil judiciaire chef de l'État zole la butu moi justice est malade. Ache mona mboka Constant Mutamba. Bazuzi oyo ba mesana butu moi ko botola mapango ko sala nini balingi justice bongate. Balingi justice bongate babandi ko combattre mona mboka Constant Mutamba. Yango nazolo ba awa la justice ya mokonza mboka lobaki na biso état de droit. Mokonza mboka lobaki ngana kokanga batu te mais mibeko nde mute kokanga batu. Dis-moi, quel est le politicien qui a été déjà arrêté pour le détournement des deniers publics? Pe to ki sango ke bakanga ki ye azongi simbongo wana oya yibaki. Osoyo kango?
mwana mboka lobeso ekozala ndenge nini po bango wana nde bazali kobundisa ministre actuel po ministre actuel aza na ba dossier oyo mo alobaki eza na placard akobouger tango bayoki ke bientôt là ba arrestation ekozala na ba dossier esengeli kozala ekomi mwana mboka Constant Mutamba a détourné yo so yoka ba détourné mbongo eza nanu na banque et puis ministre ya finance abi mbongo nanu ba décaissé te eza pasi mwana mboka procureur Firne Mvombe papa okende mosala boye eza mabe yango na ozoloba awa justice eza instrumentalisée justice sone ezotambola baza komonetize yango pona kanyaka yango nalobi na yo biso nde peuple toa babolole toa belema toza 1 million toza 100 millions bato baodirige mboka wana même pas 50 000 je ne crois pas il faut kotelemela bango il faut kotelemela bango sauvons le Congo. Sauvons le Congo, makambu Coutinho Fernando, pasteur Coutinho Fernando, archibishop, c'est un pasteur qui l'avait dit, il faut sauvons le Congo, parce que nous avons perdu Mouzé. Nous avons perdu Mouzé. C'est lui qui avait les soucis de ces pays-là. C'est lui. Félix Tshisekedi Tshilombo, pesa qui a un pouvoir, tant à Zuyango, batona basi basala ki ba manigance na bango ba ke bakoboma ye ba ke baku akosala makambo ko simba te ba ke nyonso akosala ko simba na ngote. Écoutez, sont sérieux. Un pays comme la République démocratique du Congo qui n'a même pas Congo n'a même pas la gérance ya ba banque dans la Kachamboka. Économie mboka est stable. Parce que pour tous na busolo te. Et là tout ça fait parture. Il y en a lobby que non, Mboka, une république ne se dirige pas, ne se gouverne pas de cette manière. Ça, c'est une monarchie. Comment Moutoumou a dérangé Batoutou? Kabila a dérangé Batouignon, soit Baotalae, Nzambi. Bazong Sekas. Bazong Saï. Le est comme un royaume. Bazong Saï. Est-ce que Bakongoma Nignon soit Baolinga qui y a zong à pouvoir? Kasinaza Kotola, et ça la bongo. Parce que là, il y a Lingi Yangoana. Et là, il y a Lingi Yangoana. Et là, parce que les gens de l'IDPS, ils font que parler. Bango moko na nous bazo dénoncer ba makambo que non, baza ba na jouissance, c'est mbongo mboko koti bakabola mboko. Bakabola mbongo parce que Nicolas Kazadi n'est pas n'importe quel qui, c'est pas n'importe quelle personne. Il était qui? Ministre des Finances. Ministre des Finances. Il y a finance. Tant que que non. Mais non, franchement. Ndekolanga indala. Si on a besoin de Congo, na yoka neti eloko mo imatanga na mutu. So ke na este au tel niveau bazo violer bana, bazo kata batu ba gorge ba mitu. Otika la munoko polele. Au moins ba film ton ota la kala au phénomène cannibaliste cannibale. Ça existe au Congo, il y a une tribu là. Ils ont beaucoup armés bazakuna baliaka batu que nous retourne dans l'est ba ebisayo na Ituri que bazo kabena mutu batumbi mutu bazo lia mutu bakango pe boye bazo kata musuni zo kwanga lia mboka ni toko vivre na mboka ya boye eza mboka ya na mona théâtre ya modèle ya boye te. Batu baza na vision moko te po na mboka ezo kufa ba politicien na opposition baza na souci mboka te bakangi matata pona détournement ya mbongo ya Bukanga Lonzo na yo kisango batiki ya bimi mboka eza pasi yango na olobano bazuzi oboma mboka bazuzi bolimbisa eza na bazuzi pe mususu ya malamu me yemoko alobaki le peuple d'abord yemoko alobaki état de droit non ezo salamate c'est un slogan eza slogan ezo salamate eza kolobama eza mawa mingi na IDPS so bato batiaka motema IDPS eloko esalanga pasi makasi IDPS bana pouvoir
IDPS bazo solo là mingi me bazo la action na bandeli sukoloba mutu moko ifa déranger ba congolais nyonso ngata na mona ba soutenir bato basala 18 ans na mboka na mona bato ndi mitu na bango sala bien sala bien. Ah bon? Papa osali 18 ans elo ni olingo sala susu elo ni olingo sala elo koni ni olingo sala oyo sala kité. Il faut babanda kokata bato mitu décapitation il fait ça na manamboka po mboka ne bonga. Est-ce que vous trouvez ça normal biso mna to kozala manipulé par les Rwandais? Les lois Congo za ko développer te toza entravé par les Rwandais. Vous trouvez ça normal? Mboke tondi bomengo me populaire papa. Ils ont un INSS, Institut National de Conservation des Natures. ICSN. ICSN, très bien. Pour ICSN, Institut Congolais de Conservation de la Nature. Ce qui va monio na ngando bakangio. Ce qui va monio na makaku bakangio. Si, bon, bah, so nyama na zamba bakangi yo mais bazo boma batu bakanga batu baboma batu te ndekolo beso nakuta ngo na este eya na mboka moko epulu na Ituri en allant vers Kisangani na route nationale 4 nakuta ngo kuna. Mais direction na rapena kisasa nakuta kuna so ba kucho na nyama bakangi yo kokota boloko to bwana droit ya ko abattre nyama te mais bazo boma batu bakanga batu baboma batu te tala koto mboka écoutez Félix Tshisekedi asala ce que ça la raté ngana ko senga ce que ça la raté ya sala ngata asala nini aluka pays oyo monique eza bien avantage na développement tozonga na colonisation mwana mboka lobeso eza makanisi ya malamu nayebi ke mwana lobio bato mosusu baofinga bato mosusu baoloba bafinga na bango botuna nga po ça n'engage que toi-même ni lobio ezo engagé ngai na lui yango bongo pona nini omoni akoséterniser na pouvoir ti moi so alongwe omoni muto mosusu aya nsima bato baosouffrir kani baosouffrir bo po tosouffrir te po souffrance to ya souffrance edimine ezosenga biso bakongomani nyonso tozala soudé et pe totelema sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Soki nazoloba bongo mpona ni mwana mboka lobeso lelo ville ya Kinshasa insécurité eza makasi. Ville ya Kinshasa insécurité eza obe makasi. Soki nakoloba bo mpona nini tokomona gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba nalobaki nakoya na émission koya na kototola yo po misala na yo eza malamu te. Tozomona bo soto o babengi na Swahili buchafu makasi na capitale. To longo wana insécurité bako boma eza malamu te. Eza malamu te ndeko Daniel Bumba. Na commissaire à ville ya Kinshasa boko sala musala malamu te bo sala musala malamu insécurité leki. Tokomona dernièrement ebandaki na Bandalungwa koya na Kimbondo pokota na makanza wana na maison ya échange ya ndeko na biso mwana mboka Hervé Kadima bakotelaka ye na maison d'échange na ye heureusement nzamba asungaki mutu akufaka te mais en face ya maison ya ndeko na biso kongomani mwana mboka oyo azali koluka pona kosunga pe bakongole mususu mwana mboka Kadima en face na ye eza obe bureau ya la police mais boni badongolo miso bayaki wana bazwi ta ya kokota ya kobeta masasi epe ya kozwa mosolo
kokomisa mutu nesika o azalaki nango susu te eza pasi. Balongo wana bakei kosala lisusu tina bakomini mususu mikolo eza obe ne système wana. Système ezali kaka kokota epa ya bakambiste. Koya epa ya eza pasi, insécurité ekomi olokola phénomène challenge. Toko sengana Daniel Bumba, Lamuka Daniel Bumba, Lamuka Daniel Bumba, commissaire à province. Oui, Azolala, pour insécurité. Azolala ti. Azolala, insécurité. Azolala beso, insécurité na ville à Kinshasa. Yo kana bisa yo, Azolala te, ayebindelo rosala te. Atika Ngwende à ville à Kinshasa. Ezabe problème na yete, aokokango pete. Atika Ngwende. Ezabe problème neta aokokango te. Azolala na yeta atambola komona kae. Ezabe problème neta aokokango te. Babiloko nyonso wana bato basala 18 basi basala bakani basala dia connivence wana nyonso to bana ngona ba rebelle bana au moins bato basama mona ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Kinshasa ya na kataba, Kinshasa ya na ba rebelle. Je dis franchement la vérité. Mais ce que Moussala a commandé à ville les années. Bakokoka na bango ngote ba bino nazo bano awa il faut mboka ezonga na maboka mundele ba lakisa bato ne basaka musala. Bakokoka na bango eloko te. Ndekolo beso. Toboite. Souci na yo ezonga na colonisation toboite. Mais ba oyo bazali na pouvoir ndeko Chilombo. Il faut aye bandenge nini eloko ebengi service à l'état et sale maka. Toko mona musala ya service à l'état ezokene malamu te. Est-ce que le président de la République a ça la sécurité? Mais il y a un rapport. Il faut. Non. Ndokolo beso. Mboka lelo. Ndokolo beso, pardon. Mboka lelo oyo mutazo dirigeant ya nani. Ndeko Chilombo te. Tangu ye soka kwesi koloto. Mibeko. Alobi ndeko Kilimbalimba. Ndeko numéro 1 à la police. Ndeko boye. Nalingi insécurité na ville à Kinshasa. Ndeko beso. Batu bagolela. Bandeko bako bengote. Kinshasa. Lelo kotamlo na butu komi passe même na. Elo ngana olingane na ya kote ozali. Bayebi te. Oyo zolinga basala. Bango bayebi yango te. Bango bayebi ke so bakoti. Il faut azala ba indien, azala ba chinois, ba pesa ke ba mbongo ya zotonga bandako esili. Meza mabe. Bango ba yebi eloko te. C'est que to kene kaka na article na yi oyo ndeko mwana mboka archibishop Coutinho Fernando nenga bandai ko pesa biso malako ke sauver le Congo. Yango na oti ko loba awa. Lelo pe na moni mwana na e mama pasteur Emi Coutinho. À côté à Malam, grâce à Kolobela pona makambo etali éveil patriotique. En tout cas, Longonia, maman grâce Emi Coutinho, Longonia, maman grâce Emi Coutinho, Longonia, na éveil patriotique oyo zui, nenge papa la kisaki, en tout cas, maman Longonia. Eloko oyo Coutinho, pasteur bishop, c'est qui le bishop? Coutinho Fernando Sala, c'est un pasteur nyonso l'église de réveil, ba continue katia ben. Donc tu koloba na awa politique et inoptiser la population, les églises de réveil peut ba inoptiser la population congolaise. Soki makambo ozolo ba oyo, bango nyonso tout ba église, toutes les églises de réveil. Et à la protestant, et à l'église catholique, va continuer à faire oyo, va faire éveiller peuple na éveil patriotique. Na ebisio marambe o changer na minute ya otanga. Côté na réseaux sociaux, au moins na maté ba comment oteya bato. Ba sila maté ba comment obeta ba masapo ba sekaka. Donc ba yeba sekisi bato na suka na ngwa zui dima zui mabonza. Azui yango akotia na compte na États-Unis babi ke ba prêcher bato mboka ko bonga na ensemble la ti mutako soti mutako obi ngana oka tena misala ngana oka kanda tabala baka o to sala ve pour la guerre na est vous blaguez avec les gens o sala ve pour na est bato ba lukuta baza bato ba sakana bato vous veillez pour la sécurité na est bato ba saka makamba ba sekaka bino. Israël, peuple de Dieu. Israël, le peuple de Dieu, Israël. Bazo bunda.
na ba palestinien pona likanga mabele Israël peuple de Dieu baza ko bunda na ba Israël na ba palestinien pona mabele bazo boma batu na est les gens qui tuent là ce ne sont pas des vampires ce ne sont pas des esprits ce sont des êtres humains comme vous et moi baliaka ba mela ba lataka bilamba bazwaka basi baza utiliser baza manipuler pona ba intérêt ya batu Sikondeko lobeso. bazozwa minduki baboma batu bino ba pasteur bo sangisa basa batu nini ko to sambela pona insécurité na est nzambe na ngai ya ma trop ezama trop na mona peuple oyo azali manipuler azali facile à corrompre ezali peuple congolais biso donc la manière la plus bonne il faut mobilisation de la population congolaise. Sauvons le Congo. Il faut tout sauver Congo. Mbela na biso na émission na biso to sunga Congo ya mwana. 18 ans ou sen ndala bakoko sakana batuti na niveau OT. Ba vie ya batezo beba. Batu ba souffrir na bapota basaka ba misala ya pasi ya makasi po bazo ba mbongo batinda na ba Congo. C'est de n'importe quoi ça. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Donc ce gars muta ya linga sali kamala mbatele mele. Makamna tolobi ya Constant Mutamba. Malobi o aibi 39 ibanda 39 000. O a détourné 39 000. O a élongé 39 000 comme o a détourné 29 000. O a détourné 19 000. Donc pourquoi bimisi liste ya bato yo ba na makambo ya mabe na mboka il faut bakanga bango ale ba lambelie suko eloko ba salir ye. Po ba yebi force na ye ba yebe asala hypocrisie soit pour le peuple congolais à l'acception pour le peuple congolais ndeko mutambaza pour le peuple congolais on a yebi muta proplicer da kabila ko proplicer ça na problème té oyito lo bangwa patrie na lobi patrie naza sincère na lobi ba latisi eloko po abimisa ki papier alaxi mukonza mboka ya batu oyo il faut bakanga bango batu minene bana mboka wana il faut bakanga bango ba gros poisson ba gros mbisi ya minene pende ya malangwa ya minene bakanga bango ba kesko ko lambela ye po ba bebisa valeur na ye donc ye sera pour la population ko to soutenir ye mais sera ça la biso j'ai et osu ke lumbe za mabe ça comprend le kamga lobby parce que déjà technicité à travail qui n'ont pas balingi déjà to ko vivre na mboka te mboka ba yibaka kaka mboka ezanga courant mboka ezanga mai mboka ezanga bandako bato ko vanda kino ko tala ba condition ba vivre na Kisasa Kinshasa comme musoto saleté ndeko bumba to ko yela yo to ko totola yo Kisasa salité ya ko sakana te nzele zate nzela ezate ndeko lobeso Kinshasa nzele zate salité insécurité totale ngana yebi ke mukonza mboka yebisaka biso le peuple d'abord. Non, c'est un slogan. C'est un slogan. Eza nango kaka maloba. Le peuple d'abord on dit ça kana ngo souté. Eza maloba. État de droit on eza nango te to mona ka ba détournement ba bazo yiba mbongo bakanga ka bango pété mboso bakangi bango pe mbongo pe zonga ka te donc ba yiba ka mbongo ba santé na bango. Et quand kana mosolo ya na posa bazuzi bazu oya bango ko ekepe ça c'est sengeli. Yango na lobi éveil patriotique. Sauvons le Congo. Les églises de réveil. Batika ko sakana batu. Bali ko senga batu ba mbongo ba mabonza o semer les églises de réveil. Ba changer matéa na bango ba conscientiser population, ba éveiller population. Mboka ezo kende papa mboka ko kufa. Ba ko botola biso mboka wana. Mboka na ba ko botola ngo. Lobeso ba ko botola biso te po. Yo na ngai lobeso yo na nga nandeko selio nandeko meshak biso nyonso na bandeko nyonso esika bazali yango tosali émission o tosunga Congo ezali éveil patriotique éveil patriotique kanganga makamna loba lelo balobi c'est l'union qui fait la force. C'est ça yango to kosala te na etando na biso émission na biso yango na lobi boye totelema congolais
partout intendino so congolais intendino so ya Congo congolais il faut téléma il faut téléma la bateau bazami tema mabe na niveau mona na monati Banti Valère bazana ki mutema ya mabe ya kindoki baza bandoki ba sanguinaire ngana mona bataboye te non to tikala ko mona bataboye na mukilité to on dit ba uta likolo ba kwaya na se comment mais non ah iko nini mboka mobimba batu bayibaka kaka batu bayibaka Mungu wangu batu bayibaka iko nini oh mboka nini oh ça c'est quel pays quand vous dites comme ça il y a des Congolais où leurs familles sont des voleurs en politique ils vont insulter en bas des commentaires je m'en fous je n'ai rien à foutre moi je m'en fous. Et loko oyo toko sa liboso il faut que ba boma Sénat ba dissoudre Sénat ba boma parlement po bisolozo kene nango ya pamba ba miyibi na ba association de voleurs bango ba kota ka chômage te mais population papa kaza dialobi na katikati ya 5 ans bafungoli 54 institutions ya ba bureau de service ya l'état 54 services ya l'état bazana près de budget fonctionnement ezate budget ezate na ba service nous ba créer 54 mais misolo bima ba bimisa misolo basali ba jemora pona ko bimisa sa misolo bima sikoyo tuna ngai banani suwa obo mamboka omoni ba policier na ba FARDC bango ne babatela bato wana bango ata juge alo ba juge asima munduki te l'autre mona makambo e changé na Burkina Faso c'est un capitaine qui aujourd'hui qui a changé les données la situation en Burkina Faso. Nazotinda bato basala coup d'état te parce que nabino angaza contre Tshisekedi nazali contre gouvernance ya Tshisekedi parce que atana bato ba yiba 18 ans baloba makambo Nicolas Kazali alobi te Nicolas Kazali alobi yango pe na lingala epanzanya alobi ke soki mbongo ya monsolalité ye to kabolaka yango papa ndekolo beso yangwana n'émission na biso to kolobela to sunga Congo ndekolo beso to sunga Congo na éveil patriotique tozo sala na sepelaka mingi ndenge zo tambola pona koloba biso pe tozali ko sensibiliser bayi bandeko diaspora tozawa to porter soutien na biso na bayi kongomani baza na Congo po bayi ba ndenge nini eloko ebengi éveil patriotique oyo papa Coutinho Fernando atikela biso et puis à transmettre na maman Grâce Emi Coutinho et Sikazali à passant na PC Moté maman continue toujours na éveil patriotique wana sauvons le Congo pour to ko mona mboka zokene na kao mboka zokene na kao en tout cas autre senga tozala uni sauvons le Congo pour situation actuelle eza bien te Kongomani akokufa na nzala, Kongomani akokufa na insécurité, bakoboma, Kongomani akokufa tolembi pasi. On a resenga na président de la République Chilombo, lingambo kanayo, tosunga Congo awa tofinga ka institution mokote, tofinga ka bakonzite, biso ezali kopesa kotelema oyo ya mabe toko telema oyo ya malamu toko beta maboko donc sauvons le Congo on a une émission na biso to bengi tosunga mboka en tout cas ndekolo beso to komi na obe kokita émission na biso to lingi to silisa pona yo souci na yo lobi pona Congo na bayi diaspora bazali bosenga na bino ezani et na lobi yango ndeko ndala Hussein il faut que nous remonte
le Parlement a une grande puissance, dans le monde. Le pays a une grande puissance. Au sein avec politesse, parce que to lembi est une bêtise à numéro 0. Naïbité. Est-ce que Congo RDC que nous s'affilier, naïbité sur les informations moko, les fake news en anglais, les informations moko fausse ou vrai. Est-ce que na niveau bisoto nango Congo RDC, na niveau Ukraine nango, est-ce que Congo RDC que nous la relation avec Ukraine? Bon, ce que zali pona ba biloko mususu eza problème. Biloko ni ba obeta bango munguna. Te wana bitumba, mais to mona raya azali ko sala bleu, o ba bengi bleu. Est-ce que ce dans nous to na posa bleu? E ko sunga te farine. To sa nango nini ndeko na ngai to na ko batu kongoma na lia. Eza buzoba, to na 2 millions 800 sur ces 2 millions 600 de terres arabes. Lui-même le président de la République avait dit ça. Nous avons la capacité de nourrir toute l'Afrique. Mais to linko lona te. Yango on a lobby kasi ba faire en dormison inoptiser la population. Ba na ba banolo na bilanga balona su bilanga te ba non so na buluka comme député. Non so comme na buluka comme député comme commissaire général. Kwa iba kanyaka. Non so comme na buluka comme bourgmestre. Eza pasi. OK ba grand commerçant comme so to na okola za ba politicien te. Si. So que na Butembo. Les Nandais ils ont des millions de dollars, ne sont pas des politiciens. Ce sont des businessmen. Dokolo qui politicien te. Même pas. Dokolo. Papa qui sont des politiciens te. Qui sont comme un politicien na suka. Na suka. Voilà. Na suka. Voilà. Balusa Givana bagi ba politicien te. Jamais. Kinwelo même aye comme na suka. Donc Bandombasi bagi ba politicien te. Mboka est en otage. Na bandi koloba na 5 et quelques kilomètres ya ville. Ça ba mobondo bazali mais gouvernement zana baloba ba français belé na parlement. Ba boma parlement wane kufa. Ba boma sénat ne kufa. Misolo yoko kende ya pamba. Ba boma yango kufa ba sa ba sala wana. En plus dans l'institution là ce sont des étrangers qui dirigent là-bas. Ce sont des étrangers qui dirigent là. Vous blaguez avec les gens comment? Ba mona batoka ba na mike. Ba mona batoka ba na mike ba osaka na batu boy. Mboka il faut tozonga na colonisation. Il faut tozonga na colonisation. Bala ki sabatu comment administrer un pays. S'il fait ça bon parce que et là que changer papa la ngai ezate. Bazwa mboka notage mboka comment on va faire ma mutu. Akoma ko saka na batu. Merci mingi mwana mboka lobeso. Merci mingi en tout cas longonia ya koyamba yo ya ko kabola na yo makambo ya mboka boye et en tout cas eza kitoko pona yango en tout cas émission na biso mokolo lelo to sukiawa en tout cas to pesi mbote mingi na ba yi o bazali ko sunga pona émission oyo e kwa ko telema mbote mingi na papa na biso conseiller principal et infrastructure ya mboka papa na biso David Muke Bakalengai to pesi mbote mingi koba na musala na muro zali nango o salaka mbote mingi vraiment na papa David Muke Bakalengai et pe to pesi pe mbote mingi na conseiller Cédric Kaninda to pesi mbote mingi na Chez Jumbe esika zali na soutien ozali ko sala pona émission ndengolo baki inchallah émission ekokende toujours ekotala monde entier pe émission to sunga Congo ekosala oyango musala nango malamu merci mingi Chez Jumbe inchallah ndengolo baki ala subatala nzambe aza katikati na biso mbote mingi pe na Mwalimu Shiro esika zali Mwalimu Shiro to pesi mbote mingi na Delvo mbote mingi na ndeko na biso Mwalimu Youssouf Diangi et pe Selio Tutuma na ndeko Meshak Botondo mbote mingi en tout cas to kutani na mikolo koya.